publication bati au Bellevue soka sagini abi na yemi na ngote ezala makambo susu na ba posa batu na ba sentiment batu ba ko chapelo mo boyo Bellevue mais ça ngo paye ta yebi le peta mso ngote pe na limité na façon na yebi Bellevue ko fanda aba na ko réfléchir que si la ndenge ni na zui trophée nga na zui te Bellevue za na tawana te bazali diable azali donc to ko la différence te ezala ba o balinga na bango nzambe baza ba o balinga pe diable bazali OK mais oui to ko la différence te moi pe na expliquer kuna za te pona za côté kuna te là so za nga buta nzambe yo za parce que pe na batamo bona molaki serviteur de Dieu na batante ti le gens serviteur de Dieu ça na question te que funa ba no sa la publicité et ça c'est ça côté ya pina na cher oh papa côté ezali kambo nzamba pesa moto bon eza mais na bangola na mona pe ba ndo s'occuper sur la théâtre était comme ça makambo te ata pe awa ponga na tika na tango mukie na ça na nga déjà jubilé penga nenga e bon yo mo point no benga etende ko na nga te qui no benga te to so what ko ba ok ina nenga pour que nenga na polémique no ko la na ko sa polémique to ke ne boy au moins tant basala film tant tu as commis film c'est ma sali casting OK tant sous casting oh aussi la zo sala na zati ti le doit zati Blaise azati master mo azati nazolo ba bien tant au mususu na zati ti le doit zati on se comprend pasteur Blaise moro Blaise mo azati mais pasteur azati pasteur yo ka singa mo ka na tuwa ma pasteur bazibeli oh yoga, c'est pasteur patron. Quoi tu veux pasteur? Si on par rapport au cité, il y a. Mais yango na zolo bat. Tango mususu nanu azi opportunité wana te na forcéité. Moi si ninga zana yebite ke Blaise azalaka. Ayebi na. Responsabilité azemi na ngai po eza mwana nanga. Eza problème ya Caleb. Eza problème ya batuté le leko malokola ya memi ngambo akotambula lisusu te neta kati mutu kingo no. Nandingo za la théâtre nata omino bozalaki nandingo zo tambola siko est-ce que ils ont moi en vol na ngoto ezo théâtre et de banate koloba théâtre na bon parmi sotali respect ya makambo théâtre ezalaki kala mais le théâtre ezaki na respecté parce que c'est comme si tous allez rentrer comme on a ba guerre ya bati danger ngana danger ngana zaboye respect za suki MJTV Sambara goli mazabata bila kolikobo Sambara goli mazabata vraiment bo sabone Sambara goli mazabata bila kolikobo Sambara goli mazabata MJTV Sambara goli mazabata Mami wanza yoga mami wanza Dani Timanga vrai no ko vrai tanta sola bien gauche droite à la tamna pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous Voilà, bienvenue comme ça dans votre chaîne MJ Télévision et surtout dans votre émission Haute en couleur qui est toujours présentée par moi, Dani Timanga et Sylvie Bati. Donc on est toujours là pour nous repérer Sabino Bilé Ndengeni Sengeli. Là je profite directement de saluer comme ça la première de tout, le première dame, Nakatia Orléans. Voilà. Maman Mami Wanza, donc la patronne de cette chaîne, et pourquoi pas de dire merci derrière ces beaux caméras comme ça. Je vois Olivier Loango et je dis aussi de big salutations à notre daddy, Papa Micha Nakati à Orléans. Et puis je vois Rony Bessial, le rappeur le plus frais, Nakati à France, et pourquoi pas le frère Kevin, bravo Wanza, Bazaka toujours Wana Scotier. Simonté, Bazarana Bisso toujours
pour na kopesa biso ba main forte na bango. Bobby le 19 février et ça déjà anniversaire il y a Danity Manga. Donc on va souhaiter à Bino et Kosala Danity Manga bien. Aujourd'hui, je ne peux pas être seul dans cette plateau de haute en couleur. On doit parler du théâtre. Sur ce, Toyambeli Bino, l'un des artistes, l'un des grands. Il y a Bissopé, il y a Congo, il s'agit du président Blaise. Donc, on a dit qu'il n'y a pas palin. Et ça lui bien parce qu'aujourd'hui, tu as sous savoir-faire. Dans le théâtre, tu as un théâtre. Ils allaient toujours au Tambola. Sur ce, Olivier Lowango, tu as balancé nos pubs. Il y a abonnement, il y a chaîne. Et puis, tu as Zongo Fungola, Bisso na plateau pour Nakotissa. Invité du jour na Bisso. À suivre. MJTV, vitesse Wapi. Abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, merci beaucoup pour cette belle image. Balobi yo muto s'abonne à la chaîne, abonne-toi déjà parce que Danity Manga toujours na bino pour mon invité est déjà là sur ce beau plateau. Bonjour le président Blaise. Bonjour papa. Bonne santé. Voilà. Ça va. Président Blaise. Vous laissez moi me belé hein. Non. C'est mon belé na Angola. Ouais. Angola. Oui. Et Kinshasa. Ah OK. Na réalité na Luanda. Na zopesa kutu ba staff na ngano so Luanda ba mote pa bazali. Moro Muchoko donc staff nyonso na kata palanka wana bacha bachuba ba mapasa amigo baza ebele ba pichen papa Lolo mama Sylvie baza ebele na opesa bango nyonso mote ba casino bana nyonso donc famille penza ça va président Blaise et ça nga bien obi pour ani président Blaise côté d'Angola et chanzamba mo ba donner belé na ndengo zalaye na makambo ya théâtre président Blaise toyebaka ye azaka na moi race na moko boye accoutrement na moko boye soko omoni kamba moko openda eza Blaise mais après ko utaka Angola président Blaise a changé voire même style na yo ya suki non eza na Coco Landé. Ah, Coco Landé. Oui, parce que tu as une compétition. Quand tu as une stabilité, voilà. Il faut prendre au tia. Il faut prendre au tia pour te battre au cas. Bon, na ba âge peut toujours que voilà la responsabilité. Voilà. Par contre, mon avocat marque. Ensuite, comment dirais-je, personne n'a personnage. Voilà. Il faut la différence. La différence. Personnage déjà personnage. Personne déjà personne. Donc Coco là. Moi je dis que ma mère rebelle, toi ma sœur rebelle, ma bando lila, ma mona Blaise na lelenge wana. On dit que ça bango fort. On va casser. Ma mère rebelle. Ma mère n'a pas tonton. Tu là ma père rebelle. Misu bando accoutrement il y a qui Nigérian dozala qui moi can moi barbe Marthe moi parce qu'on a obité kala na no tenti na ngana mande funanga mote lelo na mande funanga mo apé makambo donc na suna tante na tirango ze belé donc na besoin na ngotuté dans besoin ka pesinga ngo penza donc original yanga mo quoi donc en fait qu'on s'imposer qu'on s'imposer sa facilité voilà pour la stabilité, ça a facilité. Donc, ça un sacrifice. Tout ça, sacrifice, donc, ça vraiment propriété pour le banc. Donc, mais par rapport à Bamakambo, aussi, de l'équipe Nango, l'élo, Naza les sous, on a besoin de prouver les sous. Donc, on a un sacrifice. Parce qu'on a vraiment tout fait. On a déjà donné quand même les meilleurs Nabiso. Tout ce qui est balé qui n'a pas besoin de remplacer parce qu'il n'est gérant au pays et comme le rôle à point le rôle à moi ni mais besoin comprendre tes sources il faut reconnaître tes sources donc tout ce qui a fait on va donner moi mouké ba donner moi mouké bien parler pour président Blaise toujours ngana na ma solo pende tali penda vie il y a théâtre
président Blaise et ça non ndeni pour aux ala na kati ya groupe évangéliste. Bon, ngai nayaki groupe évangéliste na bon, comment dirais-je? Ngai déjà nazaki évangéliste na biso tori musika te. OK. Bon, on va répéter na sortie il y a 36e mairie. Na Kimbangu na commune à Kalamu. OK. Biso tozalaki na 3e mairie. Donc tant on va les kaka tout le monde en a. Voilà. Ensuite Ali Sala Ndeko. Christian Shoga Ndeko. Donc exemple na famille na une facilité à recouter na bon air nyonso. Na bana au sala théâtre na ngamobo ya moi ghetto. Mais comme il y a tambo pe na comme mon na bato ba holo ba. Mo zaka na batala na oti. Oku ma oponi. Voilà. Obanga kwa na évangéliste. Na évangéliste mais évangéliste ba zonga ite. OK. Babi na ba kosela makambo. Babi onga na lobi na yo pour affronter président Devos na PC mbote pas ali Devos Musoba bateau de Moïse. Babi onga na ibisi na wa affronter Devos na Gabi. Yika maman kutika lelo maman yo confronter bato. Voilà. Là c'est ça. OK. Na zonga na ndako. Mais chance est que sourire que groupe ya Maman Marie-Hélène, Christian Shoga, Iguet, Bazo Longwa. Voilà. Nazalaka parmi Bataliboso Oyo, pour recruter quoi. Voilà. Rejoindre les banques. OK. D'être ça la groupe les réveils. C'est quoi la relation il y a Blaise avec Marie-Hélène, peut-être ils ont parce que vous avez première recrue naïe. Voilà maman. Voilà maman. Voilà le baga maman par rapport il y a voilà maman penza. Il y a Jekoutouté. Donc voilà maman na moment on est nazali a boye soki na ke na groupe abenga nga yayaye. Voilà de na maman biso. Ya olobeza te na ngina sala en commentaire te pour nous on sala en commentaire comme le na force nga. Wana maman. Lelo le obengi Marie-Hélène maman kotala bon aspect ya makambo ya théâtre. On dirait Marie-Hélène a tika un peu moins sima soki kotala ba ndeko na biso to ba leki to leki camarade totali loko ba Basila Bisalu et totali loko la ba Bellevue lelo na makambo yango ya baza toujours na vitesse peut-être le problème ezali chacun de nous a une vision na ye mutu na mutu ayebi eloko azoluka sala na vie ba forçaka nature te na vie balingaka kozala lokola bato te. OK. Soki okomi koluka ozala lokola bato yango moni ba makambo ebele ezokomela bato. Voilà. Oyebi kozala lokola bato yango ekomi olukela biso ba problème. OK. Ngai naza Jean Blaise. Yozali. Toza en plein chantier. OK. Donc soki naza Jean Blaise ezali pongai nde nazali ngai. Omoni lelo baka ba maladi eza ebele baka ya ba ma malade baliwa ba poison ba makambo eza mo mingi po bato bazolinga kozala lokola bango te balingi bazala lokola bato. OK. Maman Marie-Hélène aza na retard na motu te. Jean Blaise aza na retard na motu te. Donc ezali problème il y a temps. Mutu na mutu aza na temps na ye oyo nzambe abongisa liboso na ye. Alors soki tokomi koluka to brûler bata po satana apesaka mutu elo te. OK. Diable apesaka batu kaka oyo ya yo kaka. Abimisi longo mo avant. Voilà. Apesaka ngo mo avant po ezala au moins directi jo mi c'est ça te. Or que ça na nga ya yo. Donc biso soki tozela biso kaka ntango nzambe alobana biso tozwa ya biso. So banani nde bazwi déjà ya Satan déjà moi avant. Parce que le par rapport à la question. Na répondre par rapport à la question. Vas-y à Satan. Mais bien, on le vit très bien. Satan zoaka nini o ya yoti. Apesi o mwamba mbangu. Na bandeli koloba. Biso tozozela ya biso. Yo nde lotuna nga question. Kasi bino bozela ya nzambe. Répondre na question. Lotuna nga question. Olobi par rapport ya batu. Ngana biso ko par rapport ya batu, mutu na mutaza na tana ye o nzambe abongisa. Mutaza reta azati. Biso tozozela na biso oyo nzambe abongisa. Ba oyo baza oyo bazozela te na yebi bango. Est-ce que koko confirmer que
na théâtre qui c'est ça. Il y a tout ça dans tout hein. On a confirmé avec force, à haute voix. OK. Là où et si ka bonzambe ezali pas nzamba azali diable azali donc toko ça la différence et ça ba o balinga na bango nzambe baza ba balinga pe diable bazali. OK. Mais oui toko ça la différence te moi peut expliquer kuna za pour na za côté kuna te là ça na kuta nzambe yo za côté parce que pe na batamo bona monaki serviteur de Dieu na batante ti les gens dans serviteur de Dieu ça na question te que kuna ba no ça la publicité et ça c'est ça côté ya pina na cher oh papa côté ezali kambo nzamba pesa moto. Mais na bangola na mona pe banda s'occuper sur la théâtre était comme ça makabote atape awa ponga na tika na tango mukie na ça na déjà jubilé oh na otika ah puis la blaise la photo maman mami wanda elle la patrona parce que mabe o ebi ke otika batebele kasi na ba et ça la kabongo omoni na ko kabola appel ya nzambe te na mélanger simba te na okoma na ba problème pour na kimia ngo trop na kimia ngo tango mulai ezoki landanga partout donc fona tizonga epai oyo destiné na ngezali ba supporter ngaka ndengona na ono jouer na ngai mais na kozala souvent ndenge o chinedu o nani kozala moi passi eza moi passi donc c'est que ngi ozano na lokolo nde mo pe na de la foi bon nga déjà na jouaka ba rôle ya pasteur na jouaka ba rôle o nyonso ba pesa nga voilà pasteur de la foi na opesa mbote pas azali pasteur de la foi azalaka déjà mosali ya nzambe pe théâtre yi voilà donc akoyi ko changer te akomona ba rôle moko boye terre à terre pour ko garder moi biso tozaki na appel mais ezalaki ko comprendre apende na bimaki na no boye te yango tokona sangisa na biso mais lelo na responsabilité et comment senga penza ke ba rôle musu na jouer te comment senga ko ni ngwana o longola na moi single na jouer te o la na mbetu na olala te ça ba rôle donc moi ba rôle mo par rapport à crédibilité pe par rapport à respect donc c'est ça siko o banda ko expliquer ngonde nini na ba autour na déjà kala te na ko expliquer encore bien parce que ba film lelo oye bana déjà lelo ya kala te oye bana pe ka eza pour batu oui bani mon ne sauter les lelo on remarque que ba film ba bilonga sika ekoti moi mingi kala tozalaka et puis vitesse c'est comme pena na internet ça va vitesse te ça on ga makama mokibini ngezo kende bon tout bien on ga vitesse ne bo mais na réalité rien de spécial et logo spécial les gens ça ndebo banda ça na ndebo tozalaki kutu siko kutu ne baby oh na ndeni et baby makasi parce que auparavant tant on sala musala ba théâtre ngai na yeba cacher na ngali boso ya théâtre on a zaka $800 pour jouer na yeba ya libozo kutu lelo tangu na lobby on tangu na yebi so na lobby on travailler on a biloko baba major du sadidi on a so beti 2-3 films ta ba sangiso bo muni binaki oh mais ça va mais lelo beno mona na moyo lo ba na express boy vraiment donc logo ndenge ni nzambe mais baza pe na batu oyo pe batu pe bazali so ka pesio a futio au senti binaki non ça va et arriva pe déjà mususu si la Bissau to Belleville babenga Blaise côté jouer bien sûr mais na zona ba film moko na tourner semaine kako to banda o pa Belleville nazo pesa ko tumbote Belinda Belle Art nazo pesa bambote pa zali abenga nga mingi pa ya sila nanu na jouer te c'est que yo za no famille bota po ekabwana te ekabwana ezaka ba cook baza côté ya sila Bisalu yo siko pe déjà l'air au moins le beli leki na zo na bel biango façon zo lo problème toza na ngona bino ba journaliste bokinera na makambuka na côté négatif point si la semacer to joie et belé mais opportunité ya kobengisa ngai ye na noazu yango te a obenga nenga et bon yo mo point no benga etende ko na te qui est dans benga te to so what ko ba Belleville to ke na ndemo to so ke ndemo na polémique no ko la na ko sa polémique to ke ne boy
au moins tant basala à film tant tu as commis film c'est ma sali casting OK tant sous casting aussi la zo sala na zati si les doigts zati Blaise azati master mo azati nazolo ba bien tant au mususu si les doigts zati on se comprend Blaise mo azati Blaise mo azati mais pasteur zati pasteur yo ka singa mo ka ni na toi ba pasteur zati beli oh yoga 16 pasteur patron quoi je veux pasteur si on par rapport au cité ya mais yango nazolo bat tango mususu nanu azi opportunité wana te na forcer te bosi ninga zana yebite ke Blaise azalaka ayebi na mais na casting ya siko ayebi nde la minute muta ayebi te mais na casting à Bellevue amoni ke ah faut Blaise azala ah faut chini famille bota natali sou dina na so atali bo Blaise pas on dirait pas mikolo dina na ye ayo azala déjà te na makambo on est pas boya et comme pena comme tu ba comme placer moi Bellevue ici là Bellevue na de dina na ngonio kutu nazolo bango avec mon cœur que félicitations na Sila Bisalu félicitations na Bellevue, félicitations pardon à Dinana la douce. C'est parmi Banabasio Bazo Tombola Bengele ya cinéma congolais. Nzamba pambola bam. Nzamba pambola bam. Pambola bam. Wana mutopesi bango lo wa musali ya Nzambe déjà c'est que nazolo bango en tant que musali ya Nzambe nazolo bango en tant que mutu. Nzambe a pambola bango parce que bango nde bazo sala fierté na moment oyo. Kasi oyebi ke eloko yango mpe so nzambe asali yango ekome mpo basi parce que babi baprésident na kala bango bazalaki kaka po apesa mwasi rôle ondere lifo mpe azala na ye toloba makambo nyonso epuis mpe bana poto ebele balobaka kaka ajoue na film ana batie ye mingi boye parce que ezalaki mpe makanisi na yo yo nde okanisa bongo bana poto ebele baya mpe baloba bongo wana bango bakanisi bongo po place babasengaki eloko yango oyo ozoloba wana ezalaki donc najoue kaka na film mais nga nayebi nanga te mpona moyen na confirme yango eza te est ce que bato nyonso bajouaka basengaka bango fo pesa eloko wana ozoloba na nga nayebi yango te est ce que ezalaka mpe bongo nayebi te lelo na internet eza ya koyinda wa président Caleb abota na actrice na ye moko poe nini yango eyindi po Caleb abota na actrice na ye po eyinda baobi eseka banda olia mère mami mpe na ndenge ya baccc kaka oyebi bino makambo moi je ne sais pas nayebi te soki niveau bokolisaka makambo textuellement makasi donc likambo soki kozala nango ya se asolinga telemisa oka yekoma neti problème orke eza nango eza normal mais nalobi bato mibale soki bayokani te baotambola te si bakoma na niveau kobota bayokanaki eza problème te Caleb azaka libanga te azaka mutu bato balobaki nga na okotele na okotele te aza mutu soki akoyi na mabe po azalaka mutu aza nzambe te mais ekoma ekoyinda bon nga nayebi te biloko bamakambo wana Congo ezalaka ezali epeli moto namoni yango te eyalonga makambo lokola ekomeli ye aza responsable azwa baresponsabilité de surtout mais ce qu'on a battu nde bakoma olobela yango baobi ke yango moni natunaki o question yango natunaki o question ke omoni baprésident mingi ya bana mibali po ajoue se mwana mwasi moko boye tanto ezosengaka makambo yango omoni tosuki mpe na eloko bon yango nalobi nga makambo mosusu oyo bato basala est ce que arrivela mpe président Blaise kenini abota na actrice ya groupe nanga naobotani ndeni naobotani ndeni kasi loba nayebi te kasi tobeti lisolo ya moninga olobi ke aza moto moto bayebisi yo aza moto te nalobi mpona yede yo nabota na actrice nanga te naa pe na actrice na bima na ye te na groupe nanga se kotambola pena bo nzambe ka nde ebenga wana kobanga nzambe ezala facile te mais tosalaka effort ya koplaire nzambe eya facile te
moto ta obeta tango lo bake ngana asembo muta sembo azali mabe to tambolaka nango ensemble mais dans la vie on fait des efforts ya kotambola moi malamu pour tozala crédible na miso bana mais makambo soki intel a santé to intel a sali boy na moni yango gravité au moni yango gravité eza yango normal non nazomona yango gravité parce que eza nango ka problème ezwaka mutu naza ko encourager yango te mais na moni yango eza problème te oyo il faut ba caméra ba ndenge lelo koma na kisasa mutu basonangi na mwasi na écoute ndenge basoneli penza sima nango gifler itali bino sima nango gifler micro te la mwanza mais oui soki Caleb lelo esali ke abota na fille moko azaki actrice na ye ezali problème ya Caleb soki Caleb a bino kozwa responsabilité ya zemi na ngai po eza mwana na nga eza problème ya Caleb eza problème ya bato te lelo koma lokola amemi ngambo akotambola lisusu te neti akati moto kingo no na ndenge oza komonela théâtre na ntango bino bozalaki na ndenge ezotambola sikoyo est-ce que ezozwa mwa envol nango to théâtre ebebana te koloba théâtre na bon parmi sotali respect ya makambo ya théâtre ezalaki kala mais lelo théâtre eza so na respect te parce que c'est comme si tokomona baguerre ya bati danger nga na danger nga naza boye respect eza su te parce que omoni lelo nga nakotelema liboso ya makaya te nga blaise na bana ko se comparer na makaya ta bana théâtre nga na notala ok vraiment vous allez ser l'artiste au ba franc parce que monsieur baboya kaka soko boya après kasi na kati noza condamné kaka ozo boya na munoko na kati nozo ba wana déjà eza na bato bayaki na sima na nga bazali nga tango nayaki na kokuta badadi bikambala bazalaka bamakaya bazalaka bajanifaya bazalaka bapofirenzi bazalaka na kokuta bayamba opende nini bayamba ngai très bien nga na yeba kutu likamo jani alobanga na nga na tournage moto kendaka na otika mutu na komi kuna bazo bisanga ya bina ngai bayesinga obandi bulo wana to travailler déjà na réveil abina ngai na tala film na moni bulo pena ça va forcer Jani Fire na pese mbote pas ali OK abana nga forcer ngai mutu alakisa ngai ndenge basalaka scénario c'est Dadi Likambala OK comprends batu bayambanga na bolingo batu lokola bamakaya bayambanga mais to lelo so to telemi on dirait to bimane génération moto génération moto a père na ngana musala na se bisa mutu la Ibutu papa Ibutu asa papa na ngana musala oh mais où na Ibutu pe Jampi Ibutu papa na ngana musala kolo na na se biso makamba solo Jampi Ibutu abandi théâtre et pas ya maître pai wana biso totana ba maître pai wana kuna totana nazana nango so oyebi ke na okamu oloba okumisa bandeko to oloba vérité mongo na omimi se poser question c'est parce que ondimela oyamba na nzambe non komisio bayamba nzambe te po andima baninga pena na télé boye non le problème c'est quoi tozana époque oyo makambo mosusu ekoleka po bato mosusu basani baya so olingi kondima bato oyo basala kombo na époque wana te nzambe opambolo te ocomprendre nga na coach nanga na biso coach nanga so nani loba na coach na nzambe nanga bamaka mosu omoni te wana komo raisonner mpo na coach omoni nzambe kasi coach raisonner te coach na ngai Reza Masasi Kabamba ya sele coach na ngai wana ngai soki na tourner na groupe Salongo c'est à cause na ye OK naza na ba conseil mususu awa donc yazaka so azoganga nga fona cha mutu na se OK na oloba ite na oloba ote na fani sui peso asiliki pona luka na ba moyen nyoso ndeni na kono keno bondelela OK c'est parmi ba mator bato ba pesa biso banzela balakisa biso na oboya ngopwani na oloba ngote pwani mutu moko alobi il faut tondima bato oyo baveki voilà liboso na biso jibe mpiana moto aloba jibe voilà
Respectons les gars qui ont vécu. Merci. Bato wana ba koli o ba leka liboso na biso ba yebi nzela bien. Okay. Il faut za na sima na bango. Lelo komaka o jouer na petit mo, neti petit mo zo ben un collègue. Oh mon collègue. C'est mon collègue. OK. Tout ce qu'on gagne la canne ni respect na théâtre ya lelo ça suite. OK. Donc kokani surtout ka lokola biso to ti lelo to na makolo. Ba on ba si ba somba bituka bazali jana bandako. OK. Respect ça suite. Respect zaki. Ba benga biso to nini ngana leki bango ba on ba leki biso na kikala. Ouais, ngana ndima ngana leki ba kikala. Lelo komona ndeko na aussi la bisalu des trophées mwana mboka ba misu ba komo juger ba lobi que eza kopa sala ki na Paulin Mukendi et puis to moni ici aussi la kozwa ba trophée wana ko ke nango pa maman Olive Lembe pona ko pesa yango de voir ça est-ce que si la kokai ko ke mpe na ba trophée wana pas maman Olive bon na lina loba na ebi organisation administration à mon mboka te neni basala ka po mutu azwa trophée comment on fait na voilà mais ceux qui ba pesi mutu trophée ba moni ke mutu na méritango ate ko za na ba manière nyoso ba ko kanisa ceux qui ba pesi ngo yote ba pesi mutu na seki mutu na sa a mériter yango na lobi bien ate ko za na ba manière nyoso oyo ko y raisonner mais ceux ba pesi ngo yote ba pesi ngo mutu wana seki mutu na mériter yango ko ba ta famille bota ba bagi fayi ba pesa Belleville. Bon, yango na zolo bati. Bon, ngana limite ke Belleville ko sutukila makambo wana. Ezaka batu. OK. Na limite. Ndenge na ebi bela, ba makambo su ba kose. On dirait yo ebi Belleville. Belleville ko? Très bien ko so ngo ba mo pembe. No so so. To ke no beta mo. So ba kose la ngo batu. Na zo reconnaître que mkurusu to fana na nini na yi. Non, la tsenga bitala publication bati o Belleville soka sali nini abi na yemi na ngoto ezala makambo susu na ba posa batu na ba sentiment batu ba ko chapelo mo boyo Belleville mais za na ngo paye ta yebi le peta mswana ngoto pe na limite na façon na yebi Belleville ko fanda aba na ko réfléchir que si la ndenge ni na zui trophée nga na zui te Belleville za na temps wana te za temps wana na lobi bien Belleville za na temps wana te loba batu ba raisonner les en attendant ensuite si la nenga zawana il est libre ya ko sala na makambo nyonso alingi na vie na ye pona ba trophée ba pesi so abike na ke kabelo tata mo sa za na njili etalié so abike na ke tsango na mise première bilamba papa wimba etalié so na robina ki opesa o maman Olive Lembe paro ba boko regarde kako ba ko de ça la émission papa libre asala makambo alingi pourquoi amoni bato bato balinga bato zala lokola bango ndenge ye azokanisa alingi yo kanisa bongo moto aza libre ya kosala choix na ye ya komema makambo ndenge azokanisa ocomprendre voilà so totelemi boye lelo nga naza koencourage bato nyonso baza kosala bazojouer nationalité ba Nigérien naza le seul petit na ngai moko on a bien goûté petit te posé na télévision je m'excuse frère na ngai moko Guilin OK aza acteur ya Sinak aya penza tina ndaku ayisinga vie solo lobi na ngai lika moko esala nga bien na musalo na zo sala to jouer na deux films OK sala nga pe bien OK et ça l'a bien mutu a reconnaître nga na epsa nzambe nzamba pambola ye OK nzamba pambola ye nzamba sa pambola ye donc donc on est allé là déjà ba pensa okula donc c'est ça donc c'est ça on m'a dit un moment na oloba boy on dit tozoluka bato bazana ba valeur OK tozoluka bato baza na ba valeur OK bato yo baebi baza koluka théâtre to cinéma congolaise ekende liboso mais bato bazoyela biso ba n'importe quoi te net na moment to loba boye tozali na section ANTPC association des artistes congolaises ya cinéma et théâtre commune ya Kalamu commune ya Kalamu baptiste nyonso commune ya Kalamu ANTPC section commune ya Kalamu et c'est fungwa madi siko boko ba okabola on pour ani non que tozana besoin d'être biso na ANTPC na biso souci na biso zani tolingi to épauler
maison mère président Masumu NTPC maison mère OK po baza bango moko bakokabola ville kisasa mobimba te bakoka te OK il faut bazala na ba branche soki likambo ekoyi na commune ya Njili NTPC Njili s'organiser bayebisi bango bazwi ndamu na bango batie sima basali bamakambo mosusu OK bango moka basokipe Njili bango moka boso bato par exemple bato baobala 50 na bakomi bakokabona nini OK yango tolingi tosala bongo po epesa banzela merci na leader na biso moto apesaki biso bulu wana moto na obenga na otala komone otala komone te po aride il faut otala komone nabi est-ce que déjà bapermetaki bino epai ya baprésident Masumu oui lobi tozalaki na président Masumu tosololi makambo yango donc déjà c'est bon leader na bino siko parce que babia so mwana soso aovimba na nzungu c'est que maman za asi te toloba makama leader toloba te bato baya dimanche oyo tozali na réunion tozosenga na baartiste nyonso ya commune ya Kalamu oyo bakozwa libako ya kotala émission oyo so obi koza artiste comédien luka biso na bapesa banimero benga biso kota na association NTPC commune ya Kalamu so oza na Kalamu kota mama parce que bamakambo kosala ezali ebele eza te bango baliaka bambongo sikoyo biso mpe tolingi tokota makambo toyeba pai balelaka bambongo yango boso mpe bino bokomolia bapeti yango bakoya wana mbongo yango kasi nina tobandi te totala so tokonolia te eza bien le toso wanano groupe théâtral na yo ekenda wana ezali ekobisali ezali na batambo boye bokoma ekosimba mpenza mpe kikini na bandei moko boye mwa va ekoma ekoya après pa olingi mwinde banda opelaka mabonko bakosombela yo na age moko bakosombela oso elamba na kaleson te na age moko fo yo moko so bakaleson na yo yo moko fo sombela mpe elamba na yo fo oyeba nini okoki kosa prendre en charge mais ngai na kati ya groupe na ngai bana na ngai bakomaki komona ngai neti robo na bango yango na suspendaka groupe yango efanda nano mais tozongela déjà batravail nakoma na nombre moko limité oyo ezaka focaliser na mambo ya nzonzi na nzonzi yo première fois na nzonzi ngozwaka 800 sikoyo bango baozwa bakombe soki producteur na ye soki producteur na ye nete ozwani biso ezaka baproducteur papa yo ozotakana na boko oyo boko ezala te okokofa yo oyebi kogo te kogo soki oza na eloko akopesa motu te kufa nawe bongo oyeba yango te nete bazoba lokola bamakaya wana baza bazoba sikoyo ozoranda makaya aza na eloko te akopesa eloko ye moko nanu kizeki aza mpe na eloko oyo oloba ne bongo aza congolais ti yo oza ya congolais te oza étranger nani ezala te yo kombo ati wana ozokombo tinedu sikoluka moto mosusu na kombo ya tinedu na kongo toza tinedu tisekedi fati ozoka bato totala bato batititi asiti ngoti na ngamuruba ngamoko naza mutamili naza mutamili ozalani oyoki yango te oza moswahili naza possibilité soki kotikire wana baroba ozosali nazotya candidature mboka ezopermettre étranger gouvernement oyo eza kobima gouvernement to ozokala ndo maramu te gouvernement oyo ekobima oyo ebokongole alobabo ebongo oyo olingana te nini monoko ya mboka na bino yo ozokala ngo te oseki yo oza congolais ozopostile nazopostile wana nazokota yango biso lokola bato ya bakongo nzambe ekobeba bato nzambe ça fait du bien fidèle à bien tournette et ça va bien sauver ça ma comédie donc c'est que makambo makasi eza président Blaise tokoma komba na biso deya na suka bandeko balandi to bao balandaka yo bafanatike na yo qu'est-ce qu'ils peuvent retenir pour na Blaise en ce moment bon ya malamu ezali merci na bandeko nyonso oyo bazosoutenir nga de près ou bien de loin napesi bino merci na ami na ngai nazwi mikolo oyo Norbert papa Norba Lada donc
nazopesa bambote epa na bango. Merci na bato nyonso oyo balingaka Chinedu. Nazosepela parce que bato bazobenga mpenza na mosika bazoyesangaka Chinedu to préféré na banenge kande ya lobaka na préféraka Blaise te na préféraka Chinedu te na préféraka Blaise parce que Chinedu eza brutal trop. Donc elingo olakisa ke mosala ozosala ezokoma epa ya bato. Donc tozala tolakisa bato mosala totika bapolémique ya makasi trop ba n'importe quoi pezami wana tozowelela eloko te tozabi na bitumba na mutu te. Donc tozala nde ini mpo esala biso lobi bato tozalaki na bato lokola Dadi Bikambala lelo aza te ezosenga baremplace Dadi te mais mutu moko boye azala soki azojoue bato bazoba Dadi esalaka pe mwa bien po Dadi azalaki soki otali ebale mondial otali Dadi ose retrouver mais lelo te Dadi aza su te eza na moto azokopier Dadi aza te obinga kamwelo moko boye parce que eza question suka pe esukisa makambo oyo on dirait na théâtre yango ntango beti masolo baani TPC on dirait bazwaka baartiste mosusu na charge te touti omona récemment awa mama Olive Lembe ayo okundela bino Caporal Murumba au lieu à un TPC peut-être c'est le voilà mais la moni pe bato à un TPC kaka nzinga wana et puis Caporal Murumba akufa moi kala mais tout le monde vraiment donc le problème il y a matanga ya ba papa la biso mususu ba musicien et yekutu da sima wana yango nazoloba te bon personnellement nazali te na voyage c'est parmi des choses oyo tozoluka sikoyo komeka ko orienter par rapport ne tozosalaka ba branche na katikati ya NTPC mais je ne crois pas na ba rumeur oyo ngai na yokaki na bato tozaki na bango nayebi ke assistance ya NTPC ezalaki nazopesa JP Masamba Mbote c'est parmi motu oyo pe azalaka apte ya comprendre ba responsabilité mosusu voilà donc c'est un frère oyo ngai na félicitaka mingi JP Masamba tokanisa donc Mbote pa ezali mais moto azanga latine aza te moto azanga ba problème aza te ata kutu société ngwa munene ya munene omonaka mwa ba erreur ya mike ezalaka lokola ba branche ekomi kofungwama branche eyeboye branche eyeboye ekoyede biso sikoyo toyeba te soki mutu par exemple matanga ezali na commune ya Lemba ou bien eza na commune ya Kalamu ou bien ya Njili bana Njili nanu babana nan ko s'organiser par rapport ya eloko yango bongo tokoka ko avancer mais to bongisa makambo. Voilà, merci beaucoup fidèles amis internautes au boza kolanda biso to comme de na suka président moi ba dédicace na yo et puis mon ayo pour na émission et puis je m'aimerais bien oui mais ça peut bato na yo na ndenge ya Chinedu ba s'abonner pe na chaîne na biso MJTV Mami Wanza c'est ça Mami Wanza wana patron na chaîne na biso mère depuis Orléans mais mamami omona soki oyena mboka ya bato bobaditika tobandisika bokomi na bato ebele tozali na ba 5 te bokokoma na bato ebele bino boza mami atabelaka te wana bonzambe ye mama yo otabelaka azabe te otabelaka te otabelaka te ozobaga azobaga bato nyonso oyo bolingaka Chinedu otukuma okira okyo mikoro na sanze kombo mututu na komi Chinedu otukuma okira okyo jetili omoni soko otali okozali nazokomi matata na uti angora mutali boto na kobeteza makaya nayebisaki ye tokutana na tere ya tota mami wazazabe apa pona seni na bino MJTV ya mwana nzabe omoni lelo soki otambelaka te zonga na yo etika oyo yo uta tikela biso bato toyebi nzabe tozala na nzabe bato nyonso balingaka Chinedu otukuma okira okyo jetili seni ya maramu yango tala bato babemitio ya boye mwana mobali oyo na sepeli na ye mariga atugiti ngabe na sepela na ye atali eloko na ye ya maramu ozosala emission kitoko. Merci beaucoup. Ok. Bon s'abonner matitema et na et nous on est kanga quel est le kanga bon
bongo parti za kabo ata ligala to ko ça faudrait Mati Mema wana na seni oyo MGTV ya mami waza mwana mwati moko Nzambe apa bora yo okanisaka biso pe awa biso bato totikali na Congo mboka ya ba problème mikoro nyoto Nzambe azopambola biso bomengo na biso ezorukira biso ba Congo to konkufa mukomusiso kola mukana toke moko monika karopango na bino boye yama ya munene bi ba mo babuki abo Nzambe Congo yo po bigolo opération buka ga na ko ba to ezorukira nda makambo epa ya mutu na ngai nani Koko Zerare Koko Mugruba wana mutu na ngai totanga na ye kati moko totanga na te kokoti totanga to tuna Adrek Ibuta bongo na zo opportunité tena yo terasi lo de prendre Adrek Ibuta yango babuka te babuka nani ngana za mwana abuka mutu akobuka azala so yo na yebi tio ba kombo na bito de ke kokana ya ba ti de du Fati beto ya za kombo ezoko kana na iboko na akoja boka merci na batunyo so ba lande mission donc nous sommes là Chinedu Azali Jean Blaise Lukano est là ba numéro na biso yango yo nazo continuer ko yebisa ba ndeko nyonso ba artiste nyonso ya commune ya Kalamu bosala effort bosadire na katikati ya ANTPC Kalamu ekozala malamu pona makambu ebele oyo to biso tozokanisa na vision na biso lobi tozaki tan osolo na pesa masumu makasi na comprendre que mutu ezali mais nzamba osunga biso 084 10 11 309 obetika code plus 243 084 10 11 309 na yamba telefone nga moko do benganga air nyonso lungi na babutu te benganga na masolo ya malamu na masolo buzoba na oyambote. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Olivier Lowango derrière ces beaux caméras. Merci l'assistance, il y a Sylvie Bach, et pourquoi pas de dire merci comme ça à notre mamie, la première de tout, le première dame, Nakata Orléans, Anganzambe, Biso Bonzambe toujours, Biso Aka Bonzambe, donc il y a un moment qui est Bonzambe, le roi est comprimé, Makambo et Kendaka TikTok. Merci aussi à la présidente Passala Biso. Tous abandonnés, président Makaya, merci à toi. Et pourquoi pas merci, merci aussi merci à notre daddy Papa Micha de Paris président Obosande ko souhaiter parce que le 19 février ils anniversaire pourquoi ni j'ai fait un goudon les 19 efficacité il y a dimanche yo les 19 fois ah bongo benganga na sari la yo zile yo moko na yembela yo zare na ni j'ai fait mama ina koyembela yo merci beaucoup ça n'est fini pour aujourd'hui merci na était na ninga mutu yemba zebo na ndege na et puis mboka na bango niti ngana zo yemba na mboka na bitu zare j'ai fait ni papa comment nani dabiti bara tutu kabwa kombo no mata. Voilà, merci beaucoup là. Ronnie Bessial, le rappeur le plus frais dans Katia France, voilà. Et pourquoi pas de voir comme ça le frère Kevin Wanza, donc Moussa Lenzamba avec sa chaîne Authentique TV. D'ici qu'on fait besoin, moi, ma cambo bien, donc moi adorer Nzambé bien, donc parce que nous on est là. Nous commençons à balader. Tout ça comme ça la poto à la terre. Mais nous nous soutenons. Bye bye. MGTV Sambara Goli Mazabata Bila Koli Kobo Sambara Goli Mazabata vraiment beau s'abonner Sambara Goli Mazabata Bila Koli Kobo Sambara Goli Mazabata MGTV Sambara Goli Mazabata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Timanga vrai non, vrai tanta sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse Wapi. Abonnez-vous.